L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Bienvenue, vraiment bonne arrivée à Kinshasa, on est ensemble. On est ensemble, un côté mère. Oh, mandalo. Maman Fou, maman présidente. Otika Kibiso, Okendaki na mabele ya Bamindele. Oye kozonga. Na mabele ya bakoko ya Kongo. Okikokoma na ngo, ikete toyambio na kimia nyonso. Mama ye! Mama ye!
nga nasepeli mingi nga komona ngai ya koya bakembisa nasepeli mingi komona population nyonso oyo eye awa mpona koyamba ngai nga nasepeli mingi nayoki ka nde balobi mama ye nzala esili yango wana eza bitumbu oyo biso tokundaka mpona mboka na biso ke tomeka kosisa mwa nzala mpe tomeka olokola esika mpasi ezali nazali cheftel coutumière ozali wana mpona kokundela batroi oyo ezali na bachef traditionnel lolenge bazobomaka bango kokataka bango bazali propriété ya mabele na biso mboka na biso kongo ebandolelaka kaka donc yango wana tozali mpona tobunda mpona ke bapesa biso bachef coutumier valeur na mabele na biso mabele ezaka ya leta te mabele ezaka ya bakolo na komatondo Savoir, savoir, pouvoir. Nakadi Seta, Nakadi Seta, Nakadi Seta. Bokonzi. Mot d'accueil à Madame chant traditionnel, flûte, tambour battant, danse, lutte ancestraux, assaisonneur à votre personne. Une soirée de fête, de joie, de travail. Maman Yé, Maman Yé, telles sont les attentes des chefs traditionnels coutumiers ici présents. Celle de la restauration du pouvoir traditionnel et coutumier. De la révalorisation de notre culture par la redéfinition de notre identité culturelle. Face à l'influence et l'invasion des cultures étrangères, peu d'adapter à nos réalités, us et coutumes qu'entraîne notre jeunesse et l'entraîne sur la voie de l'égalité. La reconquête de notre dignité par fait de l'autorité traditionnelle. Et coutumier, le véritable acteur du développement dans nos entités de base, clan, village, mouvement et chefferie, pour le bien-être de nos populations. Madame la Présidente, votre élection à la présidence de l'Union des Fédérations africaines, qui s'étend en cycle le 9 août 2023, n'est pas un fait d'hasard, mais plutôt l'accomplissement de la volonté de nos ancêtres, lesquels ont inspiré la création de l'ICETA le 3 mai 2013 et dont vous êtes cet envoyé attendu une décennie durant afin que se concrétise la vision, mission et l'action de l'ICETA couchée dans ces statuts règlements approuvés et notariés par le pouvoir public. De peuple, la complémentarité universelle pour la sauvegarde de toute l'humanité au profit des peuples de différentes races.
L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu!